unis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. Au parleur liboso na bis non tozali awa bande ko na ngai pona toujours ko loba marambo etali mboka na biso tant to moni ba ndeko ba lamuki toza ko mona vent ndenge salim déjà na mboka msusu ya Afrika lelo pe to ko sentir que peuple na biso akumi ko lamuka déjà na semaine où to sali ba constat bo mona que moi makambo zaki moi mbilinga mbilinga ezo salema pe côté ya mboka na biso ko sala constat que ba mboka ya ba paya to pe ba mboka misusu ezali sima ya bitumba to pe pasi ya Congo. Peuple alembi ko benga ba autorité, peuple alembi ko benga na ba politicien yemoko azu makambo na maboko ba komi ko réagir boza ko mona net awa par rapport à l'élément réaction il y a peuple congolais et comme tout risque c'est vraiment un danger que na ba bisika ba nzela ou bien na ba ambassade ou wapi bango ba ciblé que le kanamoto ka ils allaient un peu na ba matric topé ba plaque diplomatique ils a vraiment compliqué parce que makambo zali bien te peuple congolais sur marabongo en charge to moni na bipai to mona même ba drapeau to moni même ce qui s'est passé aussi na ba bouquet misusu ko za rappel na mboka oyo parce que ba ko filmer bisoté moi même tout temps ba combo exact pour na ba même biso moko au parleur tout ça qui frappé na ba marambo oyo to meka ki un peu kolobela le côté qui un peu moins le poteau ba comprendre qui en gros tout ça qui un peu frappé na ba sanction na ba YouTube awa c'est-à-dire que toujours comprendre le système nion somaramieux somo kilibandeko et simbami et pas ya batouana nion simbami pas ya batouana bazali même kolingate au parleur sur le beli marambo o etali marambo mboko lambele le beli makambo wana romona bako kanga bakanga biso ba vidéo et ko hotel mamingité mais so bo le beli kara makambo mususu batiki yango to pe toujours romona même kongo na biso ba bêtise quand les gens s'insultent ba vidéo wana ozomona que ba réseaux sociaux na biso ça ko promouvoir yango et ça ko tinda yango qui est bien mais quand les gens réfléchissent ils ont fini ça fait très mal mais ils allaient constater makambo toko solo makambo awa Côte d'Ivoire à Coupe d'Afrique ndenge bande ko monaki mais na force to pe ya ba na bango spirituel ba benga ki pe bande comme sous pe ba paya mais au moins force pe utaki mpifo par rapport ya moko ba village na bango na sala ki ba investigation na tel sarabino l'autre fois avant même que to beta na bango match jour to beta na bango match ba dossier comme la rangai mais to za informé de même que tout le monde rappelle ba mouvement msoupe les kara à côté c'est que et ça na ba mboka msusu bien que pas na biso to pa bande ko wana songolo ba pouvoir ya solo so ezali bon mon aki ba ivoirien ba tchaki yango ne tant ba bengi ba to ba sali ba consultation ba respecter yango to moni ki mona meso ya bango esali bande ko ba tuni ba question boye est-ce que biso bangunza na biso balobi que to pe ba maître spirituel na biso to pe bande comme so balobi bazali ko loba trop mais côté ya ba résultat boye ezali kokoso to bengi awa moko ya ba o bazara na ba village bisika o pe bomba ba pouvoir to zali awa na papa lokelemba bomona biso to zalati na ikafilati na balomako bisika bango balobi bango ba boatela o pe ya bango ba batela ba pouvoir isika ba policier belé bazo ba makambu bango bazali awa ya zali représentant na bango na niveau ya kin awa kumbaka masolo akopesa biso biyano to comprendre même bango pe bazaki na incapacité na marambo nyoso to moni bien katake ministre aboyaki to ndenge nini parce que to komo mona que biso ne toza faible face ya bande comme susu to resolo na yeba marambo na nyoso papa Lokelemba mbote na yo mbote papa journaliste mukendi mbote pe na bande ko nyoso ya opale o bayambaka biso penza na bolingo to pesa kata eloko te po toza na eloko te mais na bolingo oyo bayambaka biso elongo na yo pe libota nyoso bambote mbote pe na bande ko nyoso ya Kitawala partout oyo bazana Malawi na Zambie na Angola pe baoyo bazana Lualaba na Katanga elongo pe na baoyo bazana Kisangani esika Kondo oyo babengi immortel Emily Patrice Lumumba abombami elongo na mwana na ye Guy Lumumba bambote belé mbote pe ya bakitawaliste nyonso bazana Equateur na prison ya Ekafela mbote penzana bande nyonso oyo balandaka biso epana yo penzana bokebi pe lelo bakokanano kofungula matoyi bayoka nini na limina lobela bango na mokolo ya lelo. Voilà, bande ko haut-parleur libonzeza ise moko s'abonner comme ça vidéo et pas yande ko na yo salango eza gratuit, eza vraiment gratuit. To yebi que ba kongomane ezalaka pasi
pour na kosala bolamu to yebi biso eza vraiment na ba culture na biso te to perda yango déjà mais bandeko sala yango oza nango ata un franc to kotinda s'abonner aimer partager bandeko oyo pe batondisa mati na ba décret musu ya ko soutenir na ba façon mususu oyo na benga na ba exclusivement ndenge mutu abotamaka baza bongo baze belete na ba kongomani bino pe bokoki kosala yango pe na lolenge toujours en secret ndenge bana bakoko tokendaka toujours. Alors papa Ake bino si na bengeli bino awa parce que bozali moko ya ba mouvement pe oyo ebundaka oyo ezwa fimbu makasi pe pona likambo ya mboka oyo lelo toza komona ke lelo peuple congolais bande comme ça telemi peuple ezui courage ya koloba ke to lemi par rapport à ba politiciens et puis ezo bangisa biso komona ke mando est cause la très difficile parce que au début déjà yango les bandits déjà boye éviter l'autorité na biso jusque là baza koloba nini parce que ba autorité bazala rabato bazali monoko ya population mais soki population balingi likambo balingi likambo te to pe likambo ba boyango ti siko to zo koyeba te bango bazali monoko ba bouche autorisée ya population balobi nini bazo sala ba loba en faveur ya population to en défaveur ya population parce que population bango nde bazali na pasi makasi papa lokelimba bo betama ki fimbo bakoko ba betama ki fimbo le l'autre loba nini mo pepe oyo zo panza mape na Afrika to moni na ba payer belé makambo lingi zongama elizongela malisusu to ndenge nini. Merci papa journaliste na mutuna wana vraiment na sepeli na yango makasi pe ba congolais pe ba africain ba fungola matoi ba yoka ezali malamu na étape oyo tokomi eza étape ya bilaka sengeli bilaka ekokisama oyo eza étape oyo eza te ke likambo moko eza ya mopaya te eza bilaka po bakoko bateyaki biso déjà ba pays nyonso bakosangana pona kobundisa Congo ngai nakamwaka ete ndenge tomonaka bakondi na biso batiaka liboso na bango ete Léopard Congo ezali Léopard Congo soki bayebaki tina ya Léopard wana mbele makambo nyonso eza koleka na mboka na biso ekokai kosalema te meme na équipe nationale ezokende kobeta ba omoni touti kobeta na elefa ete Côte d'Ivoire biso Léopard mais elefa abeti na bitumba na mboka bino na forêt équatoriale nanya betaka muninga na bitumba ya mboka nko nzoko na Léopard nyama wana nkoi nyama moko te akokokaye na zamba nyama wana nkoi Léopard azana nyama moko te akoki kokokaye na zamba nkoi soki agangi esengeli nyama nyoso afandanye njoku ata aza monene na ndenge nini abanga ka Léopard nkoi nkoi eza nyama ya kosaka mais balobi ke ba beti biso parce que bango baza na village moko biso awa batuka ka minoko na minoko pourquoi ba beti biso bango ba honorer village na bango bisika ba pouvoir moko ezalaka batali ke bomoni ba pour ba village musu bokendaka wana bilo musu bokendaka wana le côté soki bo s'activant awa to pesi penzela to kozwa ba beti biso. Merci papa journaliste Muken tika ba beta biso Léopard oyo eza na kolo Léopard sikoyo ba mouvement na yo kakawa na Congo na Afrika ba mouvement oui ba mouvement ezalaka ebele mais mouvement nini ebundelaka Congo pour ezo indépendance kombo ya mouvement ngona na yo kika ba mouvement oya leki biso boye oya leki biso boye omoni tango ba pesa kitawala donc ba bandona kitawala na mboka oyo eloko moko te kotikala kosalema na mboka o Congo kitawala nde bundaka kitawala nde eza na force wana kitawala nde yebi nini ekoki koleka pona ko pesa solution na mboka oyo. Donc mandat oyo par exemple jusque là nous peut bengi binoté to s'attendre na mambo bien non. Merci papa journaliste. Ne ba bengi binoté bon mambo za nango bien. Mokondi bato sakaye mais balobela kayende oyo penza oyo ezo senga penza po na kopesa vérité. Toto sa président oyo abengami lelo président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi mais toye kolobela ye ngai kitawala na ye kolobela ye na lobeli président Félix banda na ebandeli ya manda oyo ya liboso pe na utaki koleka wa na uti kolobela ye na télévision pa na yo liboso ya kobanda mosala na ye akanga église catholique akanga ba église nyonso yaki ya bapaya ezonga na yebite président Félix soki aza kosaela kaka bokondi na ye aza kosaela nde mindele pour depuis tolobi ata réaction moko etikali kosalema na église catholique et to église protestant
to musulman ba église wana nyonso oyo yaki pe to uti komona na na stade kuna bato ba uti kopambola ye kaka ba église coloniale sikoyo président Félix tomona kiawa mais mélange zalaki non ba congolais bangunza pe bazalaki papa journaliste église kimbangiste pe zalaki ngana za koyebisa yo kozongisa nga sima te tikana kende liboso dans ce bino bozangi nini te oyo basala na bangunza nini te oyo basala po na église kimbangiste nini te basala ko banda président Mobutu Kasavubu ti lelo to komi na président Félix nini te basala po na ba pourquoi kitawala azali ko loba pe azali ko senga pe bazali ko yoka yango te bon totaleri bango 64 ans yango tondi makakaka mabe oyo eza koleka na mboka pe tondi makakaka neti liwa oyo eza koleka na este wana bandeko na biso baza kosila prophète nini atika libota na ye ekufaka boye prophète a défendre kande libota na ye ebika bazwa kimia toza na kimia te kozongisa ngai na polémique ya bangunza pe église kimbangiste te baza famille mais lokola baza famille tokoboya bango te soki vérité eza te toloba nini tokoki koloba te po tango olekisi nga na motuna wana kuna bato bakotomboka kuna bato bakofinga me kokamwa ke bato basali na nzambe baza kofinga pe baza kotomboka po na bayebisi bango vérité mouvement kitawala nde eza koloba soki kitawala pesi solution na Congo te eloko moko te ko marcher na Congo manda oyo ya président Félix soki ayoki maloba oyo kitawala yebisi yete eloko moko te ko sana manda na ye pe ko risquer na ye au komisa manda na ye na suka te président Félix peuple ponier bravo peuple congolais ndenge botelemi bitumba oyo lelo eza ko bunda na este eza bitumba ya Kagame te eza bitumba ya ba pays nyonso ya ba sangani pona ko bundisa congolais siko tango ba obundisa Congo tokolonga bitumba wana ndenge nini bitumba wana eza ya njoto te eza bitumba ya molimo esengeli nini président lokola yebi ke yende moto oyo azali chef de l'état aza chef de l'état ya yomoko mukendi te to yangai te aza ya bato nyonso na Congo na ba province nyonso siko toloba nini na ba province nyonso oyo na Congo eza na banganga te banganga bazate o bakoyi kopesa solution na mboka mais pasta tuzongi non pe côté ya mambo pe pour na ba solution ba contacter ka yo to betaka na Maroc awa ou pesa ba révélation tout ça mais ba Marocain ba beta biso na mboka na biso yo pozala représenter kitawala tout ça merci na ba banganga na biso awa mais toloba ni boza faible to ndenge nini qu'est-ce qui s'était passé Botekara, yo pose la au lira quelque chose tout comment. Merci papa journaliste. Mutu makasi. Omoni ndenge ofandi wana elembo ya motu ya kati na yo ezali mutu. Mutu eza na ba savant sambo natangela ba sava yango. Oyo yo moto ko développer pe ko zana bomoi na bwanya na yo ndenge nzambe apesa yo pema. Pema ezali ko tambola na ba savant sambo. Matoi mibale. Eza antenne parabolique ya koyokaka litoyi na yo yoka moko te yoka nyoso mibale oyoki kuna balobi benga ya yawa oyoki kuna balobi benga ya yawa miso mibale sava ya mibale zolo madusu ya zolo mibale wana sava monoko wana sava batie na monoko lolemu batie frais pona kokanga monoko na eko bikisa yo monoko na eko boma yo likambo ya RDC na leka na luka bakoko bapesi ngai ete RDC ekende mondial na mati ya Maroc mati ezalaka awa 2-0 toke na Maroc kuna tokeni Maroc azalaka éliminé donc na molimo déjà awa ezalaka mati ezalaka 2-0 mati wana ezalaka na maboko na ngai pe na leka pe papa moko azali kolanda alanda biso na télévision lelo pe ba congolais balanda yango na leka pe papa pilote Mukendi Marti na leka ipa na ye na relation na ye ndaye kokutanisa ngana papa wana oyo atambolaka na Léopard pona kopesa ye score ya mati ya Léopard
RDC contre Maroc ya Coupe du Monde ya éliminatoire ya Coupe du Monde et RDC nzela na ye ya kokende Coupe du Monde et kitawala tokoyi koleka koloba biloba loba obande ko mosuba lobaka te tango bayoka ka makambo wana te ministre Konde bosolo ki na papa wana bosolo li na ye to solo li na ye oyebisi ke tala révélation na zui lelo pona match ya RDC contre Maroc match ezali 2-0 Maroc bayibaki debi na biso po ezalaki ba maki mibale lingi koloba debi siko na botoli yango bakoko batindinga na botoli yango bopesa nga chance na pesa bino victoire ya match ya Maroc contre RDC. Est-ce que yo formule déjà ozaki na formule ya kosala? Nazaki na formule ya kosala eloko wana. Po Maroc ayaka na mbula. Ba pesi ngai nazape na code ya kokanga mbula wana. Elingai beta te. Na kende balongola banganga nyonso bazwa po bazasir na banganga wana, banganga ya lokuta. Bazwa bango bafandisa bango wana balia yo tango talaki na molimo bazaki banganga ya solo to memba na Kongo awa yo za na nganga ya solo te. Naebisi yo. Oui, nganga eza combien de nganga? Omoni na Europe kuna tozui nganga nzambe pape. Azali kotala Europe mobile. Est-ce que makambo ba match ya sala rango? Papa, motako saote pape atala. Tomona na Coupe du Monde te ke pape azako sepela pona na pays na bango ezui Coupe du Monde. Pourquoi sepela ya? Pona tu na yo motuna olobi atala kate. Akoiko la kisate, akoiko ya na stade teke, la kisate ayeko evoke, akosala yango afandi alobi lelo ekipe nanga eko gagner. Basango na yebi bandi bandi ko kosate. Ayebi yango akoiko ya lokola bino bozwa forme ya kokende na banganga na banjungu na stade te. Ngana kofanda na ndako nanga na ko evoke match pe match eko RDC eko gagner. Mais eloko ozoloba par exemple batu bandeko basana ba ngomba tout ça ba pasteur ba ngomba lobi ke balingaka te o ke balesa mambo nzambe te. Oloba ni réponse ni repesa bango. Bien bazani niveau moké eloko nini oyo ezoloba tala toloba ka makambo mosusu oyo tokoki koloba pe bato bandimi yango bale tali makambo nzambe te bale tali makambo ya Congo te ya drapeau te motuna ona tuna ba congolais bale tali drapeau bien tali tozo kende kuna ko défendre drapeau na biso couleur ya mboka na biso bien tali makambo nzambe te nzambe asalaki biloko nyoso bato na bato ba défendre na couleur ya drapeau na bango soki RDC poli biso toleli biso nyonso mais ce que nzambe pe ya bato nyonso soki to gagner to sepeli biso nyonso c'est-à-dire nzamba yebi yango eloko nini on nzamba yebi yango mais bazo sambela nzambe bino pe bozo sambela nzambe sikoyo nani bana na ye banani bana na po bino pe bana nzambe voilà koto yo Congo par exemple to moni pe côté mususu ki to pe exemple ya pays mususu neti bozo beta na Espagne bango pe bazo sambela pe nzambe pe papa na bango nyonso sikoyo pona ba pasteur po ba meka ba pasteur basala ba match ba beta bango ba fimbu ba équipe ezo pola ni baloba kete wana eza bato biloko bato bakisi eza malamu na motuna wana bango kuna baza kosambela ka nzambe biso koto to sambela ka nzambe mais eloko ekokabola biso ezali kondima soki biso toleki bango na kondima po nzambe wana tosambela ka nzambe toloba na monoko mena motema toza na nzambe te bato mosusu ba na nzambe na monoko mena motema ba na nzambe te po lokuta il faut mosali ya nzambe aloba vérité eloko tozokende kowela eloko biso na pays moko boy biso tokoza kaka na défaite bango baza na victoire te biso toza trop sike tokozwa pe eloko wana siko toti ya liboso na biso ni banganga nani asala nganga siko nganga ngo tokotia nganga nzambe bien nganga nkisi nani kisi epolaka mbula ebeti awa eloko nyonso oyo babengi kasa ekopola mais monoko ya moto na kondima ya moto ekopola te siko toloba nini bango kuna bazana banganga te biso to banganga te eloko moko eza koleka na Congo mutu makasi matoi ya bakonzi na biso bayokaka te bangango bango bapesa kiti kuna wana eza mosala na bango te mouvement kitawala ebundaki na gouvernement belge na monoko na minduki te meme etumba wana na sepeli na bandeko na biso ba congolais lelo ndenge batelemi lokola to telema to fanda lisusu te to lakisa bango ke bitumba oyo soki to taleli bakonzi na biso tozaka na liwa soki to taleli lelo gouvernement na biso po gouvernement eza gouvernement belge eza la mibe bazwa ka boko eza mibeko oyo belge aza kopesa bango po soki belge apesa bango te président Félix alongola nano catholique to mona tondima solo ayaki ko défendre mboka naye po catholique ndenge efandi wana makambo nyonso eza koleka ba traître bazali ko trahir yango
mission ya catholique c'est là bayaka gouvernement na mission mwasi na mobali lokola mwasi mobali azui carte rouge sengeli mwasi azwa nini carte rouge siko catholique atikalao siko yo ba Congolo ba koma basango ba Congolo siko ba koma basango soki ba Congolais ba koma basango na kozanga koyeba siko ba koma basango ba omona ke bandeko na bango ba okufa bazobikisa bango te pona nini basango wana bango ba koma basango ya kozwa kamilimo ya ba Congolais koteka kayango po ekendeke na bomu balingi ko défendre milimo ya bango ya bandeko na bango te po tango yo zanganga nzambe ozomona ka bato ba okufa butu moyi yo zosaela kibonganga wana na mboka na yo bien na mboka ya bapai soki président Félix aza penza mokonzi oyo ba votaki pona ko défendre Congo a défendre Congo voilà alongba na katina libulu wana alongba na katina mansonnerie alongba na katina ba binzambe wana ya bapai na yebisa président Félix colonisation ebandaki na ba bergité ebandaki na ba arabe sikoyo musulman bazaliao baza ko pambola ye baza ko tia ye liboko baza ko modi ye catholique baza ko modi ye protestant baza ko modi ye ba église oyo ebimi lelo biso boye est-ce que accord wana esalemaki ya bergi bakende biso totikala eza na maboko na bango bonganga wana oyo ekobikisa Congo pe Afrika eza na maboko na bango tozomona makambo nyonso tosala boye mabe toleka boye mabe bakoki kolongwa na kati na makambo wana teke mosala tosalaki ezosimba te tokoka na okosede bato mosusu basa nini baya ko travailler awa tomona ke RDC kebal est-ce que ba joueur mosusu bayaki pona ni bayaki te bakokaki te ba oyo bakoki nde baye ko sala sélection wana baye ba défendre mboka na lokoso na moyibi na kozanga koyeba bazui banganga bapesi bango vale nganga nzambe oyo akoki ko défendre mboka azana vale te topoli tozongi na kolela biso nyonso tolelaki meme ngai nazolela na kombo ya Léopard papa journaliste okopesa nga ta nazonga na émission na koya na poso ya nkoi kotalisa banganga nzambe ete musala wana eza ya bango te. Voilà. Alors, tozong un peu ce qu'on a les solos d'abord. Aux zongis biso par rapport il y a les cambo les canards en coulisses déjà dans Maroc. Tozong on est ici car on a le but que bako batali sur des maki. C'est-à-dire deux buts. Voilà. Batali sur qui baroya na mboula. Voilà. Baroya na formé la mboula. Voilà. Mais bango bazo salane parce que tout le monde a été Maroc en pas kenda qui ti musika gagné na ba Cristiano Ronaldo. Voilà. A donc les kabe ndege a zoga biso a gagné biso. Si ça tant a gagné Portugal je crois. Na Cristiano Ronaldo le bande ko babi bon Maroc c'est tout à fait normal, il fallait biso to pour la rapport. Il était allé très loin pasta. Formule au bango bando c'est ça formule nini. Ba kenda ki na place ya RDC. Place wana ezalaki ya RDC. Pena yebisa ba Congolais pe ba Africain. Soki RDC a participé na mondial était Afrique moko te kokotaka coupe du monde. Coupe du monde wana kokotaka na Afrique te. Il faut RDC a participé na coupe du monde. Eza promesse, eza donc tala ndeko mukendi. Bato ba Africain ba bozoka coupe du monde, il faut RDC a participé na coupe du monde. Na coupe du monde wana. Na coupe du monde ndenge zobeta boy. Soki RDC a participé na Coupe du Monde, pays Afrique bakozwa Coupe du Monde. Et kokota oyo Mondela kangisa kuna. Mondela koiko kangisa makanisi ya Nzambe te. Nzambe bakanga kaite po ya za mopepe. Soki RDC akoti na Coupe du Monde, pays d'Afrique bakozwa Coupe du Monde. Et kolongba na maboko ya mindele. Congo ezali oyo balobi mutu ya Afrika mobimba. Nganga oyo babengi penza nganga ya solo afandi de na Congo mais kokamwa ke bazwa banganga oyo penza baza banganga te bafandisi bango liboso wana mouvement kitawala ezali kosenga mbala o mbala tala tosengi petro pona kosenga wana na makanisi ya bakonzi ke toluka tokoma epa na bango po tosenga mbongo te eloko totalisa bango kaka bitumba ya este oyo bitumba ya este oyo ekomi bitumba ya molimo ya liboso bakonzi nyonso ya mutu makasi amargedo ezo ya kozwa bango ba profete nyonso oyo bateyaki na kombo na Yesu
pe bakosi bato bakosi bandimi na bango bato pe baza kokufa butu moi amargedo ezo ya kozwa bango kitawala alobi yango toyebi nini eza koleka pona bitumba ya est na sepeli na peuple congolais ndenge atelemi tozalaka soki totelemi boye to bangi lisusu to vandi te to banga te po bakoko bazwaka mabele na biso na maboko ya Belgi tango batelemaka bango nyonso Katanga batelemi kuna Kasai batelemi Bakongo batelemi Bangala batelemi bikolo nyonso etelemaka esanganaka 9999 pona kobunda na gouvernement Belgi tozwaka na munduki te et puis bakonzi oyo baye kokuta pouvoir bafandi na pouvoir wana baye baka promesse oyo ke Kongo ezwamaka na minduki te munduki wana eza ya mondele awa mindele basangani pona na sima ya Kagame pona kobundisa Kongo tokozwa victoire wana na munduki te eza eloko oyo eza na molimo pe kokamwa ke ba pe spirituel baza wana pe bandeko na biso baza kokufa pe bafandi nye siko losambo nini basambelaka okokende poto okozwa mbongo okobala siko okokendeka poto soki mboka na eza na kimia te na poto kuna nde oke kosala nini oke poto na bandeko na nyonso otiki bandeko ame bandeko baokufa tango yozwi pe bozwango na yo na poto okoya kosala na nani na bandeko na ote. Alors pasteur ekoma ki ndenge nini koma o se retrouver tamsu na kati ya tinel be na kati ya na kokoma mundele ekoma ki ndenge nini ozaki attaquer to comment papa journaliste Mukendi likambo ya obaluka o changer mondele ndenge afandi boye mondele ayebi ndenge afandi boye force oyo mwindo azana yango akokani na yango te dans la degré spirituel mwindo abotaka mondele mais mondele akoyi kobota mwindo te c'est-à-dire changement ngai ndenge na fandi awa soki na lobi kaka nalata poso wana nalati po eza elamba okomi no mundele nakomi nanga mundele eza elamba ti code papa téléphone po benga ngai okobeta numéro na ngai osala mona ndako to sala ronde eza la face à face pembeni na yo boye na sali yango po eza code ti na oloba na kati ya motema na ngai 081 52 38 784 na komi mundele eza code ti voilà eza la bavanti te bande ko bazwa yango lokwa bavanti bino na bangunza bosala ro bango omoni bangunza to yokati buda basaela kinzambe na bango ala basaela kinzambe na bango catholique protestant basaila kinzambe na bango Afrika biso tokosaila penzambe na biso bango nde bazawa na bazana bakode ya nzambe na bango basaka miracle biso pe tozana nzambe na biso pe na code o tokoyi kosala miracle eza ba donc ozobeta muka na motema so obeti pam na betika na motema numéro téléphone eti na obenga Mukendi 081 52 38 na sa motema buna na changer soki na okoma pese na komi pese eza code eti. Voilà, ils accordent des bandes ko baka moi parce que na banda ku na kidiba boroni ato ta pese boy don tsondeo ezangai mais okonyata pese wana ekufa te omona pese musu ezala na ndako wana olandi yango papa boma pese kei ngana kei na ngai na yaki mission parce que kasi ko okoma mundele nini banganga na biso bataka kiyo to ndeli na bacho wala kokoma mundele na faso ya Maroke bala baza ba poso mindele ouais siko ngasoki na gena poso moindo na okoka kozwe loko batindinga na zwepa na bango do bazaki na maso makambo bazaki na maki wana na maboko na bango nde bakoko balobi lata elamba na lati elamba na komi mondele nde na komi epa na bango na ka niveau wana oyo batiaki maki wana ezaki na dekadena na ka niveau na biso awa kae na ka niveau na biso ka awa na stade côté ya uleri wana ka niveau oyo eza wana oyo Maroc bayaki ko bakchaki c'est ça nde na komaki poso mondele pona zwa pe na zwi yango pe na lamuki na maki na maboko na ngai pe na beleli ete RDC a se qualifier a kende Coupe du monde Maroc atika rapport il faut RDC sala eloko oyo eza na bilaka makambo nyonso toza kolobela lelo eza nde na bilaka bitumba ya este o Congo Afrique donc mokili mobimba isangani pona kobundisa Congo eza bilaka il faut bilaka iko kisama Lumumba azali kozonga tango Lumumba akendaki na basoda bozongi na Lumumba ifazonga na basoda bitumba eza makasi papa journaliste boka mwate bandeko na biso baza kokufa butu moi boka mwate bakonzi na biso bakeba bazala contre liwa ya bandeko na biso te ba défendre mboka ndenge ba peuple a voté ba tomoni awa baleka ki combien de présidents peuple a voté président Félix depuis à Koti tomoni ata réaction mon côté peuple a telemi akieko tumba ba drapeau ya ba États-Unis président Zolobelo comme mon côté siko peuple a voté la kieni
aye ko bundisa Congo bien aye ko bundela Congo. Abundela Congo mbala moko. Le président il faut défendre pour peuple naïe. Il faut défendre le peuple naïe. Tango bazo tumba to moni même ba policier ba komi ko boma. C'est la chambre basse ba policier ba komi ko attaquer lisusu peuple pona droit naïe. Bitumba oyo eze isusu ya bango te bitumba ya peuple aye ko bunda elongona spiritualité na biso poto koka donc peuple yemo ko telema pa ki pe guerre wane sili na ye ko pesa communication na peuple congolais suka na ba province nyonso tozo kende bitumba na molimo eze isusu bitumba ya basoda na biso te po ba traître baza wana baza ko traître lelo fa dese baza ko kufa kuna nini ba oyo mosusu batikalia babengi kuna ke botala baye na teni boye basali bango masaka babomi bango eza bitumba ya bango te po na époque ya Belgi soda congolais abunda bitumba te bakoko nde babundaka lolenge bakoko babundaka lolenge biso to bunda ba poso ya baliopale o tolata kawana na bamayaka wana tolata yango tokende bitumba tozokende bitumba contre Kagame te za lokuta mindere baza wana ba pays nyonso basangani baza wana ba obundisa RDC po tango nzambe akelaki mokili bomengo oyo nyonso mokili ko banda koya kozwa eza na Congo ndio moni batelemi balobi po na biso to bima to changer stratégie to kende na nzela ya Kagame akoyi ko bundisa Congo te ana force ya ko bundisa Congo te omoni Kagame ndenga za na aza puku ya Congo soki lelo est-ce que bande ko pe baza ko banga ekoko mapena be Équateur te boye tout ça Bilaka journaliste na Équateur esika mwana ya Bilaka bombami esika molimo efandi bitumba ikokoma na Équateur ndenge nini ekende kosala bitumba po etumba nyonso ya kesuka kana Équateur oui na yebisi en vérité n'Équateur mais bandara tumna batama ba Jean-Pierre Bemba wa esilipe c'est les faits mambe utara ba Soudan kuna ezali na nzete moko etelemi papa journaliste na forêt wana na yebisa ba congolais eza réalité soki lelo tolobi to boma bato na Rwanda to kende kaka totoki ka mwa mai ya moke poison eleki mondoki na Équateur na Équateur epa na biso na simandako na biso o bakoko batikela biso totoki ka mwa 1 litre toke na Rwanda toke kaka na nzela mosusu toke na Rwanda tosopi yango tozongi awo esandi kosalema na président Kagame wana kokufa toza na bombo eleki ba bombe nyonso mai ya pamba mai wana babengi yango inina toza na nzete oyo eleki ba nzete nyonso esimbi mokili mobimba ezali ko benga yango boila ondo toza na yango na Équateur wana esika molimo basakanaka nango te soki pe omoni kamera na yo oyo ya ba nzete bisika tokenda ba nzete omoni kamera na yo oyo pe ba kamera mosusu ekokoma na mai wana kozo image nyama nyonso ya force eza na kati ya mai wana na nzete wana ekwisaka kasa na ne mobimba kasa kaka moko ekwe ya kawa te ekenda okwe ya na osia rapport nzete wana sko likasa na ekwe ya na sete ekwe ya na sete na sena ngope ya propre siko na sena yango eloko moko ekoyi kopusa na pembeni wana te pezali kozwa image ya 6h 7h 8h 9h 10h ezali kozwa ba image nyonso toza na nyonso me bakonzi na biso baza kosalela même système ya mondele topesi communication président Félix Ayamba Kitawala c'est-à-dire Kitawala azali congolais te mouvement Kitawala ezali ba congolais te toloba catholique ezali ba congolais protestant ba congolais ba musulman ba nani tout ça bangunza ba congolais Kitawala ndeza congolais te alonga kasi bitumba yango alonga bitumba bangunza babunda bitumba balonga yango bangunza babundi bitumba lelo te balobi lelo te église kimbangiste lobi lelo te ezo senga nini bangunza balobi ba kimbangiste balobi ale benga bango nyonso ensemble na Kitawala bobunda bitumba oyo pourquoi Mobutu alonga ka bitumba abanda olonga pona nini asangisa ka Équateur boya baluba boya basuili boya bikolo nyonso asangisi bango babundi bitumba balongi lelo ya ye komika ka bangunza balobi kimbangiste alobi kimbangista bunda ye moko te mouvement Kitawala nde ezalaka na ye voilà tokomi na suka message oyo mona kitoko kopesa pour que toko kabola nayo bandeko bazolanda mokili mobimba bayoka oui message ya liboso nazali ko pesa président Félix mokonzi ya Congo oyo atali penza Congo mobimba message na ye mandat na ye tomoni ba voter loi ba si ba bimisi ba député banani
7 na biso ezali catholique. Soki président Félix asali na mandat ona catholique. Soki akokisi 5 ans kitawala ebunda bitumba ya Congo te. Akanga catholique. Message ya mibale naza koyebisa ba diaspora nyonso baza na Congo o baza na poto. Soki osala activité na poto kata yango zongisa makanisi na ona Congo. Relation na biso na mindele ngonga ekoki. Bako kanga makuna ba okufa ebele transport ezate. Wana révélation ozwaki. Révélation na zwaki. Yo oza na biote, oza na masuwa te. Awa to bandi ko tumba ba drapeau na bango. États-Unis pe akosepela te. Pour déjà avant même déjà ba refus ya ba visa voilà. Et bandaki déjà bazo pesa congolais visa. Akosepela te. Yo pe oza kuna na États-Unis. Okozonga mboka ndenge nini? Oza na France, oza na Canada, oza na Belgique, surtout Belgique. Donc partout na Europe mobile. Ngonga ya kotia miso na nzela ya kubozongi na mboka na yo yangoyo. Po nzela ekokangama ba ozwangela ozonga te, bazana masuwa te, bazana viote bakozongela ndenge nini. Bande konanga iboti atembete na message na yeko pesa bino ba diaspora nyoso bazana poto. Bozwa kuna mboka na bino te. Bokenda ki kuna bobosa na objectif o bakoko batinda bino kuna. Batinda ki bino bokende kotangela koyeba mayele ya mondele kosukisa ye. Mais bokenda kuna kosala ba activité te. Siko tokomi na bitumba ya suka yete toka bwana entre biso na bango. Bato na bato bafana na mboka na bango. Siko klasi botangi kuna kaka réparation création ezozela bino yete molimo apesa bino nguya. Révélation ba pesinga ilelo na yebisa bandeko nanga nyoso bazana poto. Ngonga oyo tokomi bokeba. Bozongisaka mwa muke na bino na mboka na bino po mokolo ba ukanga nzela bokokangama. Et puis mondele asalande nyoso wana me asalande kete me ba pesinga promesse atande ke moko ekoya komema kabino ekokoma avion mais soki botie tembe kaka bokangama na poto bosaka ba activité ka na poto bokanga date ya le 13 2024 février bokanga date ona yeko ebisa bino ba congolais ndenge botelemi totelema biso nyonso mbala moko président benga banganga nyonso fandisa bango na mesa moto na moto aperisa moto na ye tokende kobunda contre Europe eza contre Kagame te mindele bana sima na ye pona babundisa biso pona baezonga na mabele na biso toyoka ki a président lobi o Palestine ba ya ko installer na Congo te président lobaki te mais pour parler des Jeux là oui Israël Israël pesa bi toza indépendant toza dépendant te oui na bosani na yebisa président président na yebite toza indépendant bien dépendant ceux qui oza indépendant moto akoyi ko pesa yo makanisi na ete yo moko ndio kosala ka makanisi na mboka na yo comment payer za indépendant pe to dépendre kaka na bato wana bango balobi mindele ba nzambe te biso pe to nzambe te me nzambe wasala biso na mindele azali mais loko ya motuya nzambe apesa biso mabele na biso bakoko bakufela ki basopaki makila tolia kate tobika kate tozokufa butu moi yo pe mokonzi ba défendre ki ba votaki yo o défendre peuple na yo na mabele na bango nini motuna oyo nyonso afandi pembeni na président komisela e message oyo ete kitawala baza kosenga mbala o mbala oyambaka bango te pona nini toye kosenga mbongo te mais toye kosenga topesa kimia pe na bokonzi na yo pe na bokonzi ya mabele ya Congo pe ya Afrika noire. Merci mingi ezalaki papa Lokelemba ake wazali mokambi na kati ya Lingomba kitawala bandeko yazali awa na Kinshasa représentant to yambaki boyoki o apesi ya ye makanisi na ye pour na Congo to yambaki beaucoup plus na combat basala bakokolo bani bakokoloba bandeko ngana za suna mingi roloba te salutation na kokoriko le fungula le Saint-Esprit to pesi mbote mingi na MC Ntsongo la reine du royaume bisika za Rolanda biso pourquoi pas na mama na nosoki bayoki mbela oyo Nelly Mokela tata mosi bana bayoki mbela ya makambo oyo ingénieur Ngelesi bazalaki wana la rédaction Wilson ba accompagner qui ba assurer que maramunyoso et kana malamu ingénieur en père Cédric Lissu Nzambe ba assurer que maramunyoso ezala malamu alors comment contacter bino merci papa journaliste numéro de téléphone 081 52 38
784 na bandeli 081 52 38 784 bandeko nyonso baoyo batutisami balimbisa soki omoni mabe na oyo na lobi limbisa mais tozalika ba congolais to bundaka pona eloko moko bandeko nyonso balandaka biso partout na mokili mobimba bobenga pe botuna biyano kitawala azali ple oezata ya bilaka na pesi papa nanga Kitembo Mbote bisika bazali na pesi bandeko nanga isika bazali na boloko na Kisangani elongona ki Lumumba ndeko journaliste Mukendi Lumumba azongi na Congo wana promesse ya kitawala Lumumba oyo bakosa binoa wa bakundaye basali ye boye Lumumba za viva azana bomo aza kozonga azali na opala pe bakondi nyonso même président de la république même bakondi nyonso bayebi Lumumba azali na bomo azana age nini papa journaliste kotunanga age te wana eza lokola ye Lumumba ndako tuna ngai okoma na age nini menga na otuna Lumumba age na ete azali koko na ngai te kasi par rapport ya ba mvula akomi mokolo talaka age Lumumba bundaki pona bitumba ya kobengana mindele Lumumba bundaki Lumumba azana bato oyo bapesaki ye force wana epe bato wana bayebi nini bapesaki ye pe bato wana bayebi nini oyo elingeleka na Congo bandeko nyonso balandi biso nalandaki bato mosusu ndeko wana beli mutu wi ezaka bongo bakimbangu pe babela mutu bofinga pe bango ka bongo biso pe bokofinga biso ka ndenge wana parce que toye kokokisa promesse bato ya mayele ba considérer le loke Lumumba azali na bomoi solution ya Congo pe ya Afrika et kopesa mananje ya Lumumba parce que gouvernement congolais pour comprendre likamboyo il faut Lumumba aloba. Voilà, merci Mingi. Comme la souka, tu écoutes nos prochains numéros avec les mêmes plaisirs. Bye bye.